Alléluia, 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 merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, Alléluia, Azanzambe, Azanzambe, Yesu, Azanzambe, Azanzambe, Alléluia, Alléluia, Azanzambe, 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 Alléluia, Azanzambe, Alléluia, Alléluia, Kiti Samoto, Yesu, Kiti Samoto, Yesu, Kiti Samoto, Alléluia, Alléluia, Azaawa, Azaawa, Yesu, Azaawa, Yesu, Azaawa, Alléluia, Alléluia, Azaawa, Azaawa, Yesu, Azaawa, Azaawa, Alléluia, 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 merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, Alléluia, nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, Alléluia, Alléluia, nous te louons, nous te louons, nous te louons, Alléluia, nous te louons, Alléluia, Alléluia, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Alléluia, Alléluia, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Alléluia, Alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Alléluia, Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, Alléluia, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Alléluia, Alléluia, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Alléluia, Alléluia, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Alléluia, nous t'acclamons, Alléluia, Alléluia, acclamons-le, acclamons, acclamons, il est digne d'être acclamé ce soir, le roi de rois, le Seigneur de Seigneur, acclamons-le, parce que Tozana Pemana Bomo Inapoko Alelo, Kumisaye, Sanjulaye, Kombo la Kombo Naye, Kombo Munene, Kombo Lekiba, Kombo Nyoso, Kombo Msuse Jalite, Oh Dangenda, Oh Branam, Oh Sokinani, Kombo Msuse Jalite, Ezala Bakoko Nabiso, Ezala Baboti Nabisote, Kombo ya Yesu Masia, Kombo Munene, Alléluia, Tozo Kumisaye, Totombo du Kombo na Yesu, Napoko Alléluia, aucun autre nom nous a été donné pour être sauvé, c'est le seul nom, oui, Kombo ya Lobi, Konabiso, Kombo ya Salut, Nabiso, Kombo ya Salut, Nayo, Bamebelanga Yote, Kombo Msusu, et Kombo ya Lingomba Mokote, Kombo ya Pasteur Mokote, Archibishop Mokote, ya Branham te, Kombo Soki ya Nani te, Kaka Kombo na Yesu, Yango Toko Zala Kaka Yesu na Yesu, Yesu na Yesu, Totombo na Ye, na Mitema na Biso, na Bandaku na
biso, na ba problème na biso, na ba difficulté na biso, na ba pongi na biso, tombola kaka Yesu, zala kaka Yesu, Yesu kaka mosusu te, kombo mosusu te, ozamba pesa biso, yango nde ekomami. Dans Jean chapitre 3 verset 16 que Nzambe alingaki mokili mobimba atindaki mwana na ye po ete oyo nyonso akondimela na ye akufa te abika azwa bomoi na seko na kati na Yesu, yango nakumisa Yesu te lokola boye toza na banzambe mibale te, Nzambe kaka oyo asala likolo, bomoi ya seko ezali kaka moko na maboko ya Yesu. Ngai nakumisa moto mosusu lokuta, ngai nazokumisa kaka Yesu, Yesu na ba problème nyonso, na ba difficulté nyonso tozokumisa ye ndenga bateli biso uta tongo tina tango oyo na pokwa oyo tolalaki lokola bakufi mpona bolingo na ye ende mutu abateli biso apesi biso pema na boma, totamboli journée mobimba elongo na bana, elongo na basi, elongo na mibali, lelo toekokutana susu na prière oyo na culte oyo kumisa ye sanjola ye. Nzambe, merci Seigneur pour la nyonso sali Seigneur notre Dieu, merci pour la souffle de vie, merci Papa lolingo bateli biso uta le 1er janvier timukolo alelo tokumisi et bien-aimés dans le Seigneur, soyons reconnaissants envers notre Dieu et manifestons notre gratitude envers ce Dieu. Il est merveilleux, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a créé le ciel, la terre et les sources d'eau. Il a créé tout par sa parole, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Nzambe nini ususu obiso toko fukame mutu akosa yote Nzambe kaka oyo asala likolo mpese Nzambe la bomo oyo aye ko se manifester kati na Yesu bakosa yote na ba enseignement ya lokuta toza kaka na kombo moko kombo ya Yesu abada opambolio ndenge osangisi biso susu na culte oyo. Merci Nzambe ngaye longo na bana na yo tokumisa yo totombola yo ndeko langa tombola kombo na Yesu na ndako na yo wana tombola kombo na Yesu na bomo ya bana na yo papa na tomboli yo na ndako oyo na tomboli yo na bana na ngai na tomboli yo na ministère oyo na télévision oyo ezala ba bazali kolanda siko ezala ba oyo bakoya kolanda sima apa to tomboli yo toko banda ndeko tombola to sana kombo mususu te oyo pesameli biso zwa le kumo au nom puissant de Jésus. Bien-aimé tozo senga mana Nzambe likolo na biso na pokwa lelo papa to tombola ki toza batu toza faible Nzambe tata papa to ye na ba faiblesse na biso na ba erreur na biso na ba manquement na biso na ba désobéissance na biso epai na yo Seigneur notre Dieu. Pardonne Seigneur si tu gardais les souvenirs des iniquités au éternel Seigneur qui pourrait subsister limbisa ngai papa ekotangela ngai ba mabe na ngai te Seigneur yokela nga mawa Seigneur notre Dieu. Alléluia papa, efface toutes mes transgressions et jette-le au fond de la mer Seigneur, jette-le au fond de la mer, oublie-le Seigneur. Alléluia papa, et lave-moi complètement Seigneur, purifie-moi Seigneur. Alléluia. Nzambe pesa nga pe makasi ya kolonga masumu elonga raite papa, pesa nga makasi ya kolonga masumu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit qu'il a été offert pour nos offenses, mais il est ressuscité pour notre justification. Seigneur, justifie-moi ce soir au nom puissant de Jésus. Justifié pe banana, justifié pe libote na mobima papa to trouver grâce na misnayo na pokwa de loyaya bonde la bongo avec foi. Alléluia. Atali sumulini osali et de kolanga surtout confesser pe otiki yango alimbisaka. Il est compatissant, riche en bonté, lent à la colère. Il ne laisse pas de pardonner. Nalinga le nikoloba ale makate ko limbisa. El nikoloba teke obanda ko sala masum ke poete nzamba limbisa kaka non alimbisaka. Alléluia papa alimbisa. Et nous mettons invoquer makila na Jésus Christ. Seigneur, lave-nous, lave-moi Seigneur ce soir au nom puissant de Jésus par le sang précieux et purifie-nous Seigneur. Sokola ngai na meli makila na meli sibana na ngai ba membre de sa famille na ngai na meli sibango makila Yesu na ndako oyo na sopi makila na ministère oyo na trempe ministère oyo na makila na Yesu corps âme esprit na ngai na makila na Yesu bana na ngai ba nyonso ya famille na ngai na trempe mangola makila couvrir biso puissance ya makila ezala partage na biso na pokwa lelo. Est-ce que vous priez bien aux la émission te kolala te konimba te oh moni
moni ndenge komi konima konima longwa na mbetu ndeko na ngai makila tina mbetu wana oyo ba femme de nuit bayelaka yo wana ba mari de nuit bayelaka wana trempe yango na makila ndako wana ozali komonela bwale na kati ya ndako wana ozali komona ba difficulté beleze papa ndako oyo ndako na ngai papa ezala sele na makila na Yesu vi na ngai sele na makila ya Yesu bana na ngai sele na makila ya Yesu. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Alléluia, la victoire, to beleli pe la victoire, elonga namakila, elonga ezali kat namakila, Père de gloire, elonga ya Yesu Masia, et accompagner foyer oyo, ndako oyo, alléluia, ministère oyo, et santé nanga na tatoli elonga, na finance nanga na tatoli elonga ya, et ba longa kikuna na likolo pona tina makila, yo pepele la makila, et makila, elonga makila, et accompagner yo ndeko nanga, et na ba démarche na yo, alléluia, na dossier na yo na bisika ozali kozela séjour na yo sopa makila papa bisika finance na ngai ezali soki ke finance na ngai ezali kangama na monde ya ténèbres bisika kangama na sopi makila bien-aimé dans le Seigneur to s'occuper makila na kindoki ya famille ezali kobundisa biso na banzungu na bango to tondisi yango na makila na Yesu na ba prison na bango da bisika nyonso bakuta na kana bandoki bakuta makila na Yesu. Alléluia, tatola makila na Yesu elonga makila ya Yesu na ndako wana na ville wana na pays wana ozali kovanda tatola elonga na balabala ekomami ete bisika nyonso tokonyata epesebele biso ozomona te ke France ezosanza yo ozomona te ke Belgique ezosanza yo ozomona te ke na Kinshasa ozokoka makambo te ndeko nanga. Alléluia, eza na bato mosusu baza na bakishasa wana bazomene vie meilleure. Alléluia, bondela soki oza ya Nzambe esika nyonso konyata epesameli yo puissance ya makila. Alléluia, totatola elonga na ndako oyo na balabala oyo na quartier oyo na mosala nanga na ministère oyo tatola elonga. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous avons aussi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur, acclamons-le, acclamons. Allez, sautez, sautez, sautez. Il est là, il est là. Il est avec nous ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. Bayaka liboso na Nzambe na sengo zala na sengo kolanda bolembuté tango ezali kaka diable te ezali nzote c'est lembito comme déjà 21h passé tango de konangai Alléluia, kumisa Nzambe mamboko pona ye. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, shalom. Balinga mikat nankolo bana na Nzambe nambomo bino bondumeli Yesu Masia bino bolingi kolanda Yesu bolinga Yesu tokongama na Yesu bakosa yote na ma doctrine ya lokuta yango nde awa biso tozali koya na doctrine fondamentale Bible elobi ke na tango ya suka bato bakotika la saine doctrine, la doctrine de Jésus bakei na ba doctrine ya ba Branham bakei na ba doctrine ya binzambe nzambe yango nde base ba prophétisaki yango 2000 ans passé déjà yango nde tango tozali komona yango lelo ekamwisa yo te me yo nde kangama non nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, na micro ya pokwa lelo ezali Mote Philippe nazali awa ndeko na ngai po ete namema yo na nzela ya solo na doctrine ya Christ na saine doctrine na doctrine fondamentale tokokende gauche droite tozongi kaka Yesu na royaume de cieux yango nde tina bozali komona ministère oyo kombo nango le royaume de cieux yango nde tango tozali koya royaume de cieux ezalola awa ministère ya lola oya koyoka basango ya lola oyoka sango ya lola ndeko nanga yambo ndeko nanga soki kenano sabone te sabone na yo bo partager ndenge pe tozo sola boye partager pe solango pe na monoko na bandeko bo bisa bandeko ba se connecter ba s'abonner bo s'abonner ndeko nanga bo like soki ke nano bandiko like te like na yo ndeko nanga yango nde yitu na biso nano esilite tokomi na tango ete toka parole de Dieu tango tokoyoka parole de Dieu tokokota tokota na combat spirituel yango nde tango tokokota tokotika pe butu na biso na maboko na Nzambe na sima toke kolala na kimia pongi ya kimia ya sans femme de nuit, sans mari de nuit, sans cauchemar, sans maladie yango nde avec Jésus-Christ. Encore une fois, bien-aimé dans le Seigneur, na Yesu, na pokwa lelo pete tosolola, oetali liloba na Nzambe, liloba na bomo,
nalobaki ete tango nyonso nakobanda ko exhorter yo peut-être okoma na bolingo ya parole de Dieu peut-être Seigneur alobaki ete bokende na mokili mobimba bosala bato nyonso bakoma bayekoli bokoma badisciple moyekoli ozoka mo wana ke moyekoli mutu oyo ayekolaka yaya soki nano omitie na place wana te yaya yango nde ozomona ke bapriere na yo ezali bloke ete ozali mwana kelasi ya nzambe te ozali mwana kelasi ya Yesu te mais akoyanola yo ndenge nini tellement na parole de Dieu car il est écrit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est elle qui a créé toutes les choses visibles et invisibles. Non sotozali komon na automon akate auto ebité et salema kaka na liloba yango soki otie liloba non nzambe première position te na vie na yo ndeko nanga yango nde eza pasi mpo na yo ndeko nanga yango liloba wana eyaki lata nzoto ekoma moto yango liloba wana tozali kobenga Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, soki ke ozali koyekola te nzambe akocha yo kate ndeko nanga nzambe akocha yo kate tant que ozali kocha kate na maloba na ye est-ce que oyekolaka est-ce que otangaka maloba na nzambe est-ce que omemorizaka maloba na nzambe est-ce que olandaka bamateya ndenge tozali komona na ntango oyo ke bato mingi na ntango ya mateya bazali komona ondire ke ntango moko kaka ya bongo et surtout ndenge oza na ndako wana omoni na ntango ya mateya okontinue nanu kolamba na ntango ya mateya obandi kosala makambo mosusu bamosusu bazali kutu na ntango ya mateya akati nanu connexion na YouTube azolakisa ngai nyonso omoni ntango mosusu bozalaki autant omoni après un certain moment bato mosusu baza te akati nanu yango nde nzambe mpe akobanda kokataka na makambo na yo osengi likambo oyo akati osengi likambo oyo eza makambo spirituel ekendeke automatiquement mais il y a spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur bolamuka bien-aimé dans le Seigneur yo nyonso ozali koya kolanda nga comme disciple yango nde kolo atindi ngai te ke oyaka kaka ovanda kaka ndenge ovandaka wana okomaka kutu te olandelaka yango mpe te ndenge eza boye soki eleki ndenge nalobaki l'autre fois na ntango oyo ezali télévision oyo ezali radio te na radio nde moto ezalaka ke soki eleki nango bien-aimé dans le Seigneur mais oyo okoki na nsima na batemps na yo oyo est libre okoki koloba ke nonaya na yo quand même parole de Dieu oye otie culte oyo olekisi ti okomi kaka na place kaka ya exhortation bien-aimé dans le Seigneur place la parole de Dieu obandi kolanda susu mateya bien-aimé dans le Seigneur lamuka olala te tokomi ntango ya pokwa ezali diable te me nzoto eselembi alobaki na Josué buku oyo elongwa te na monoko na yo ngai mpe nazoloba na yo buku ya nzambe maloba na nzambe elongwa te na monoko na yo zala na ntango nyonso en contact na parole de Dieu soki olingi ete omona vie na yo ekochanger ndeko na ngai ezala toujours na contact ya parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur alobaki na Josué ke tango komédite yango tango kotyango mpe na misala yango nde okozala na succès ebele bazotanga ebele bazoyoka mais kochange eza te kotya maloba na nzambe na misala eza te kiteti ezosila kaka te kempoli ezosila kaka te moyibi ezosila te bakomportement mabe ezosila te mitema mabe ezosila te yango nde mitema mabe ekomi esilisi mabala nyonso ezosila. Bien-aimé dans le Seigneur kaka mpona comportement bacaractère mabe Seigneur alobaki matin na ya liboso répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jean-Baptiste répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et bah collègues répentez-vous bien-aimé dans le Seigneur parce que repentir les alliés ko changer les alliés que quand dès que belio wana kaka ozaka bongo ngai na changer katinga na ngai ka bongo non bien-aimé dans le Seigneur il faut to comme tout yango mikolo koya na koya susu na matière ya ba fruit de l'esprit yango ndemu tuezo la caractère ya bana na ensemble okoya susu na matière wana na banda ko la sabino to banda ko yeko la fruit moko mais na pourquoi lelo bien-aimé dans le Seigneur tozotala makambo ya Gédéon bien-aimé dans le Seigneur appelle ya Gédéon selon l'isolo ezali na Juge chapitre 6 mais na verset ya liboso na mibale yango nde
nazali ko rappeler yo yango mais yango te et ya pourquoi lelo dans verset 11. Dans verset 1, les enfants d'Israël furent ceux qui déplaient à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins de montagne, dans les cavernes et sur le rocher. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut se conformer à la parole de Dieu. Bible le but était qui peut être tout ça là-bas acte malam. Tout ça là-bas œuvre malam. Œuvre te kobik sabiso. Seigneur, toi bisabiso par la grâce au moyen de la foi. Maintenant on dit foi na yo siko il faut ezala na misala. Et là que sa douceur na yo. Et là que ça moteur malam na yo. Et là que ça kimia na yo. Et là que ça qui au change penza. Et là que ça qui au tombo kaka susute. Et là que ça qui otika kindumba. Et là que ça qui otika susu otika lokuta. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais awa ezoloba pona kola sake ba oyanzam. Yango ndeba makom soso yela kabiso ezali ko uta epai na nzambe yemoko pete tosito ndima. Mais on dit yoza nzambe osambe la ka kota ka ba jene bele ba prière bele mais on change até. Ce qui pensa ba tout va changer mambala ekoki ko kamona te. Boza ba na nzambe mi bale mais boko libala ko pensa na ndengeni. C'est impossible. Et ça que ou bien bilan son bale bongwanate ou bien moko a bongwanate mususu a supporter a kokiko kanga motema te mais ce qui boza ya nzambe bino male mambale ko silate bokabone ko zalate moza ya nzambe bino bale bolingani bolingo isa susute mite mabe eleki. Bien-aimé dans le Seigneur, mais ceux qui bosa bongo bosa ya nzambe yango hawa le ki basala ki o se pe isa ki nzambe te nzambe a livré bango ya nzambe ko livré na banchoro ya famille ba kangio mabota ba betisi yo mutu na mobali bien na mwasi et surtout que banchoro ba diable baza pe esprit ce qui veut dire que o mutu na nzambe sa boîte ça ya ba ko ba vendre yo na mutu makoya ba détruire makambo nyonso bakoki kolongola yo kutu na mokilo ke diable abomi yo nzambe mpe azotala oza ya nzambe me okufi mpe masakana na nzambe te on se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé il le mentionnera. Yango ou bien oza ya nzambe ou bien oza ya nzambe te soki okomi ya nzambe il faut changer. Ntango bana Israël basali mabe a livré bango nzambe ye moko azalaki nzambe ya Israël mais a livré bango pendant 7 ans. Maintenant, pourquoi les lots, toujours le béla, pour la moutumoko. C'est quoi, il commet tant et à quel temps, à zapper Zamba Mawa, malgré à livrer Bango Bongo, à Yekolukasiko solution. Solution, à l'Ekoutawapi, Atali, na Israël Mobimba, Moutouté, Moutuamalonga Azati, Moutouté. Ndenge l'autre zone de l'église, vous n'avez pas de l'église, vous êtes coca, c'est pas jeune, belé, wana, il y a 40 jours, va prier, ma casse, wana, là, le kuta. Donc, belle la moto, moto, résoupé. La matin, Israël mobile, motouté, avec comme on a petit moroboye. Tango, na verset de place de l'obéque, pour na quoi s'échapper na bamandia, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins de montagne. Bakei ko bomba manama, ba montagne, na mabanga. Na ser mabanga bakei ko bomba ma. Ba ennemi na bango baleki bango na makasi. Bonchoro baleki na makasi, ba démon, ba femme de nuit akoma ko butunyo so, mari de nuit akoma ko butunyo so yo mona nzanga. Non, ba domina Israël. Mais tant que ce qu'on nous a bataillé, à mon petit wana, qui a déplacé, que ça allait kotanga, n'a pourquoi les lots, comme dans le verset 11, Juge chapitre 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, avant de continuer, n'attends pas ce que vous avez la Bible, il y a un débat la Sabino, ce que Monica a place, l'ange de l'Éternel, Ezali Nzambe Yemoko. Ezali Nzambe Yemoko, Ezali expression, et bandaki ko salima natangwana. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébintes d'Ophra,
qui appartenait à Joas et la famille de Bézère. Gédéon, son fils, battait du froment pressoir pour se mettre à l'abri de mendiants. Nalingi koloba na mutu oyo aza mutu malamu na pokwa lelo mutu abangaka nzambe mutu oyo ke atambulaka na kobanga nzambe ezali yo nde mutu nazolobela na pokwa lelo bien-aimé dans le Seigneur yo oyo ke motema na yo osi olongwa na mitema mabe osi olongwa na pite osi olongwa na makambo nyonso yango nde ntango tala Israel mobimba aye komona kaka peti wana peti Gédéon kaka na place na ye oyo ya pasi oyo azalaki wana nase oyo abandaki kobeta bable oyo etikali kaka moke boye kaka basi bapie biso nyonso kaka moke oyo kaka etikali yaya ntango mosusu tu souffre mais osayo nzambe nazoloba na yo na pokwa lelo mutu abangaka nzambe ndeko na ngai kolembisa te kango na kaka na nzambe mange na nzambe aye kovanda kaka place wana na ndako wana na ndako oyo bazokofaire souffrir yo wana place bazokosela yo makambo wana place ozokanga motema te ke non okoki kosede nzoto na yo te kaka place wana yango nde nzambe akoya kosola na yo ndeko na nga verset 12 là tokozongela mama te na détail po temps na biso ezali moke makasi 15 minutes oyo ezalaka moke mingi. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ange azoyebisa ye c'est quoi ange avant de mais à monité mais en verset 12 c'est quoi il fait ça là que Seigneur a fongolé miso que ya mona ye ya ozaka na nzambe mikolo nyonso ndenge ozawana okotaka ba prière ojena kawana obanga ka nzambe ozaka na nzambe nazolobela batu oke aza nzambe mazo sala masumu yote soki olingi ke omona mwanji na nzambe ayela yo font changer nde ozaka déjà na nzambe mais ochange te tala maloba kutu maloba kaka soki ka obimisi kaka maloba ya mbeli soki obimisi kaka maloba ya ko blesser batu obimisi kaka maloba kaka ba gros mots oza nzambe mais ba gros mots ba bosoto eza na monoko na ti de lo siko ange amimonisi epai na ye alobi na ye l'Éternel est avec toi vaillant héros. Gédéon atali alobi me vaillant héros wana bazoloba nazanga moko aza wapi nazomona ye te ayebise ke yume yo yaya makasi na yo kaka omonaka ke ya moke wanda oyetelemisaka yo na prière oyetelemisaka yo na kotanga maloba na nzambe oyetelemisaka yo ke ya koluka harmonie na bato nyonso ya koluka ete boyokani ezala yo na mobali na yo na mwasi na yo yango wana oyo nzambe azali kokonte yango wana nzambe azali kotalela yo bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel est avec toi. Yaya na yebisa bino la fois dernière que na postaki que na Facebook walimisa que bato mosusu bazaka déjà na nzambe akontaka mingi na bango mais ils ne se rendent même pas compte eza makambo spirituel okozala na nzambe ke ovivre ba réaction surnaturelle ou bien vivre nini yaya omona bakanke non la foi kaka oyo so dimana bien-aimé dans le Seigneur yango alors que le Seigneur est avec moi yoka sikoyo maloba Gédéon yoka sikoyo makambo tozaka nango yango de tokobanda koya matin oyo nakende nango na maleme walembe mais verset na biso na pokwa lelo sikoyo yoka Gédéon d'explication yaya tika makambo na yo ya d'explication. Gédéon lui dit: mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous vraiment pourquoi toutes ces choses ne sont-elles arrivées? Yaya kokansate kendenge ozana nzambe elo moko ya mabe koko ela yote yango zobona ke makamyo sezo semba te yaya surtout soko yebi ke obanga kanzambe c'est très à place wana soko yebi ke obanga kanzambe soko yebi ke so bongo na so changer yaya ko banga te ba pasi ba difficulté ozali komona so nzambe na biso pourquoi makambo yo se comme biso wapi ba prodige wapi ba miracle o ba tata na biso ba yebisa biso tant bande kolobaki l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des mendiants.
Abanako le balukutati, abanako le basolo, que Seigneur a livré bango na bamanda. Yango de toka ko continuer le solo. Et comme explication, tant ce sozo vend d'abord que na salinine. Pourquoi tout ça, ça m'arrive? Pourquoi les difficultés aucun sol? Ma cambo de ces alliés ko utawa. Tu te poses mille et une questions. Au moins que aussi tu comme camion sur ma baie. Mais pourquoi ça m'arrive? Bien aimé dans le Seigneur, yango de tous ensemble, mais moko il faut te vendre au côté katinayo, au sali introspection. Que pour y avoir que non, ma baie oignon soyo, et alliés ko utela ngayo. Bien aimé dans le Seigneur, toko yako continuer à ce que est commis et ezali ba question ok ba tu vas ko se poser les questions où on se pose surtout na zolo bela mingi na ba oya nzambe soki ke oza nzambe te ou bien soki oza nzambe au vandi na pité au vandi na masumu na terme be wana nde na nzamba bwa kisiyo na diable a profiter. Zama bois qui c'est peuple Israël pendant ma bé, mandia baye, na verset mususu, on dit que babanda ki koya et belé, le kola ba soterel. Mais awa, na pourquoi lelo, ils allaient que non mutu a banga kanzambe, mais makambo zo simbate, vous mona le bout du tunnel, bien aimé dans le Seigneur. Zokande, le verset 12 va dire que l'Éternel est avec toi. Hazana yo ya ko se décourager te na ba pasiona au nom puissant de Jésus. Comme exhortation na pourquoi na biso lelo et sukuana était tout dépassé par 15 minutes na biso te bien aimé dans le Seigneur to ko ya ko continuer était to mona makambo ele kina sima ndeko nanga yango ce que osali mabe eba était na pourquoi lelo ce que osaya nzambe ce que okena pite ya pite wana oko okende bozui ozue lango sida le même jour okufi pe to lelio mona nzambe okufi na sida pona nini peut-être osali oyoke et c'est pélis nzambe te nzambe par intervenir terre nzambe tata oyazaka na logique moko ya ko sakana te mais nama wana ye oyo aye ko retourner peut-être a délivrer bango amon mutute mais car les petits wana toko yoka ndenge petit wana assez présenta qui est pas il y a ange de l'Éternel. Tout domine souka bien aimé dans le Seigneur donc comme si nzambe ona maloba otoyo ki na pourquoi lelo alléluia nzambe abongwanite azalo lenge boko lelo bipe libeda na libeda nani azalo kola yo azalite pe akozalate. Merci au Père pour ta parole, que ta parole habite en moi abondamment, que ta parole habite en moi dans toute sa révélation. Alléluia. C'est talande kolangai, malvoto tukotanga conséquence ya masumu, ezali très catastrophique. Aya maluba nzambe fanda katina yo epe aya tozobondela na pokwa lelo ke Seigneur pesanga makasi ya kolonga masumu elonga ngai te papa masumu elonga ngai te Seigneur masumu elonga ngai te alléluia ya masumu lisumu ezali poison pona biso ba chrétien lisumu ekopesa munguna droit ke siko akota na vie na yo aya ko vandela yo na mutu aya koko vendre la libala, avant de la mukanda, avant de la santé, alléluia, papa, malobanayo, et vanda katnanga, que ta parole habite en moi dans toute sa révélation, dans toute sa puissance, alléluia, zambelanga, abeleliyo, malobanayo, Seigneur, malobana bomo, papa, nabeleli lobanayo, yamona bombisi kondimananga ye paina yo, Seigneur, na pourquoi lelo mokola mokazo bombisa kondimana ye paina nkolo, ava bomba kondimana mananga apana pengwate alembate na CDT na lisumu na CDT na masumu. Est-ce que tu es là ce soir bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. Eux qui étaient tant basali masumu, le Seigneur les livra entre les mains de mendiants. Et tant que mendiant baya bango mo côté baya na ba fils de l'Orient, ba fils de l'Orient ka bango mo côté baya ba belé ya pété baya ko attaquer bango Bible le bike baba dako ya comme des sauterelles moyen kutu ya kotanga et ça te ya ba ennemi na biso bazé belé so nzambe alors on ka couverture na spirituel ya gogo la
Nalaboé, Natongo la Moukitenu, non, loin de là, bien aimé, non, le Seigneur, il a été, pour la collègue, ça a été, mais pour la conscientiser, été, Massacre du soumouté, bien aimé, pas de compromis avec le péché, alléluia, et qu'on n'a péché, et bien aimé, dans le Seigneur, tout le bas qui me coloana, et l'incoloba, ok, c'est quoi, ok, ou s'approcher d'un diable, on va dire qu'on vend à quartier, moko na diable, on va dire qu'on vend à balabala, moko na diable, on va dire qu'on vend à ndak, moko na diable, on va dire qu'on vend à chambre, moko na diable, ya, akonika yokutu yema, ezalakate, ko sakana na du soumouté, alléluia, fwana biso ezali etendenge so ndima na tobema de jangambo, kondima otondima, kende nango tina souka, bien aimé dans le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Que ta parole habite en moi abondamment, que ta parole habite en moi dans toute sa gloire, dans toute sa révélation. Merci Seigneur notre Dieu pour ta parole. Tozobele la molimo santu a commis sa biso makasi, molimo santu ala sa biso bi bundeligence ya molimo, ala sa esprit na yo, bundeligence ya molimo pete esprit na yo, ezala tango nyonso ko bunda. Seigneur, exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Bien-aimé dans le Seigneur, tozaliwana vie na biso, vie chrétienne, ezali vie ya combat de konanga, ceux qui continue en mode combat spirituel de yaya. Munguna Asakanagate, il s'est frappé là où il sait que ça va te faire très mal, très mal. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es là? Molimo santo nzambe. Alléluia. Sanga makasino sur molimo. Molimo santo nzambe. Sanga Seigneur la puissance d'en haut. Alléluia. Molimo santo nzambe. Comme ils sont sensibles, spirituels. Alléluia. Dans la insensibilité, papa. Langage na yo échappé na été. Toi qui fais de tes serviteurs de flamme de feu. Salanga flamme de feu. Au nom puissant de Jésus. Ah ouais, Isali, Sangaya, ba combattant, Seigneur notre Dieu. Comme Isali, ba guerrier, ba combattant. Alléluia. Ordonne que nous soyons forts. Ordonne que nous soyons puissants, Seigneur. Que nos esprits soient puissants. Esprit d'Abisso, Ezala toujours prêt. Yako servir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yangonde de Konanga, Kozanga, Teko, Konyon, Soyaka, et Teto Bondela. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, ça est todo belé la moto dans Zambé. Et Jérémie 23, 29, il dit que sa parole est comme un feu. Yamoto Zobele la moto dans Zambé. Et Bandako Tumba Nyansoya. Ba négativité nyonso, ba anomalie nyonso, ba maladie nyonso, ba problème nyonso, nyonso c'est ko confesser comme bon ensemble te, ba pensée maléfique nyonso moto dans ensemble, tozobele la moto dans ensemble, et banda ko consumer ba œuvre nyonso ya diable katna bongo na yo, katna ndaku na yo, ya ezali prière ya lisanga yo moko continue akana ba prière personnelle, ko invoque le feu de Dieu, moto dans ensemble tumba nyonso, et tumba bilembo nyonso mabe kat na ndaku na yoana etumba nyonso ya mabe na ndaku na ngai papa na porte ya ndaku na nga na mbetu na nyonso moto na Nzambe na pedi si moto alobaki na mwana alobaki na Ezekiel ke mwana moto déclare le feu, annonce le feu. Alléluia. Prophétise le feu, tozo prophétiser moto na bongo na yo ezala na nzoto na ngai papa oyo nyonso ezali bilembo ya mabe ya monde ya ténèbres moto na Nzambe na pokwa lelo consumé et ba point de contact nyonso na kati na ndaku na ngai yaya point de contact nini ezali kati na ndaku na yo tumba yango na moto na toilette na tumbi la moto na cave. Alléluia. Partout na toiture na porte na mpi na kati ya mur nyonso tangani bilembo ya diable. Oh Seigneur, moto na tozobele la bisika mosusu ezali ke tango tobondelaka boye aya kosala esika na bango ya kobombama na kati ya ndaku na yo tobeleli moto na Nzambe, moto na Nzambe, moto na Nzambe. Na forteresse ya monde nyonso ya ténèbres bazana esika te ya kobombama na vie na ngai, baza monde ya ténèbres bazana esika te ya kobombama na ndaku na ngai, bazana esika te ya kobombama na ministère oyo Nzambe moto na Nzambe consumé œuvre nyonso ya sorcellerie ya famille na ngai papa bisika nyonso ndoki ya famille na ngai bakutanaka. Alléluia. Moto na
nzambe, moto na nzambe, haleluya na banzungu na bango pe na moto, haleluya na bamesa na bango bisika wana moto oyo pe ekufate alobaki na mwana mu na Ezekiel ke lobaki moto oyo ekufate papa ti soki na kufi moto ale ekufate ti ba oyo bakoya nsima na ngai bakuta ke moto koko na biso apelisa moto mpona kozikisa misala ya sorcellerie ya famille au nom de Jésus moto na nzambe ezikisa misala nyonso haleluya ya balabala wana ozali kovanda yango nde oza victime ya bataki ya balabala wana ya immeuble na bino wana de kolanga ya quartier wana moto na nzambe oyo nyonso ayebili kambu na nga moto na nzambe eko elanga ye moto na nzambe elanda bandoki nyonso ya quartier oyo bademo nyonso moto na nzambe misala na bango nyonso nazikisi yango au nom puissant de Jésus na mosala na nga alleluya oyo nyonso ayebili kambu na nga na finance na nga papa alléluia nzambe na santé na nga oyo nyonso ayebili kambu na nga na vie chrétienne na nga alléluia Seigneur notre Dieu oyo nyonso bitumba nyonso ya monde ya ténèbres alléluia sans effet au nom de Jésus moto nzambe etumba nyonso ya sasa hivi tozobela quand même verset wana alléluia on est prier avec les versets bibliques Jérémie 23-29 deuxième partie et le dit que sa parole est comme un marteau qui brise le roc baroque nyonso kotakat na bombo na yo au nom puissant de Jésus tozo briser ma chaîne nyonso ekangi bombo na yo ya ezama makambo spirituel makambo sozo mona te yango nde eza soki oza enchaîné elingo ba soki batia ki basela ki o 2 mètres yango nde zo mona ke vie zo bonga kaka te ozo baloka kaka place moko surtout soki ozo mona ke vie na yo ezo changer te elingo ba chaîne ezali briser Seigneur au nom de Jésus azui marteau ya nzambe ba chaîne nyonso ekangi bombo na nga ba chaîne nyonso ekangi finance na nga ba chaîne nyonso ekangi ministère na nga na briser yango tozo briser la négativité tozo briser ba limitation tozo briser nyonso ezali ya mabe yo nde moto yebi likambo na yo banda ko briser oyo yebi alléluia banda ko briser lien wana ya seli ba pete obala te alléluia briser yango moko na moko briser oyo monique non tant que c'est aller malade briser lien ya maladie ya famille maladie chronique comme on a diabète et famille mobimba briser yango tant que c'est aller lien ya kufa ozali ko kufa prématuré avant 50 ans je mona kaka bato azosi la kaka na famille briser dabla tali wana alléluia ba yempe o to yebite papa ezali spirituel mais to yebite alléluia to briser misusu ezali ya bekol to leka misusu ezali ya mibali to zwa ya basi to zwa et créer un lien au nom de Jésus alléluia ya banda komisa la ka auto délivrance tous les jours pour tes vies na yo comme on a vie na yo ko changer au nom de Jésus na briser nyonso na détruire nyonso au nyonso kangi bombo nanga papa n'est-il pas écrit que si donc le Fils vous affranchit vous serez réellement libre Seigneur affranchis-moi tozobele la payer moko à côté bitumba okolo misusu na yebi na ngate misusu na bosana papa kota bitumba affranchis-moi affranchis mes enfants affranchis leurs études affranchis leur santé affranchis mon mariage tobo de la kate pona mariage yo mona kama be ya moi c'est mona kama be ya muka zo kandiza l'esprit mobima we bundisa kalibala et betsa bino mitu et betsa biso mitu ya to za conséquence ya makambo wete do bakite ke moi c'est mobile ce qui besoin moi c'est mobile besoin yo kanga na poko alelo de kolanga kota la juste ma be moi c'est kota ma be ya mobile te boluka bo sala unité et la milieu moana et linga kama balate au nom de Jésus ce qui kaka bokanga mi bino mi balé dans la prière au comment a été de kolonga bino te bino bokolonga au nom de Jésus to briser nyonso ce soit la pauvreté au nom de Jésus to briser pauvreté et même yo ba nyongo et même yo ke vie zo bonga kaka te au nom de Jésus Rote de temps, tandis que tika butu na biso na maboko na nzambe Seigneur butu oyo na maboko na yo batela moto na yo etumba bandoto nyonso mabe au nom de Jésus batak nyonso ya butu tozali ko repousser yango au nom puissant de Jésus to repousser batak ya butu na kombo na Yesu batak ya butu mosika na biso na kombo na Yesu au nom so Seigneur notre Dieu ezali ya mabe ya butu Seigneur sécurité
sécuriser ma demeure na biso, protéger biso, protéger banana biso, protéger bandaku na biso. Alléluia, ériger un mur de rein infranchissable. Est-ce que zo bon de la bien, zo bon de la debo de la pona butu na yo bon de la ndenge nyonso mone o lingete zambe asala na butu na yo bon de la bien-aimé dans le Seigneur, battez-la bomonanga, battez-la ndaku nanga. Au nom de Jésus, tous autres ne sont pas makila. Yesu na porte ya moko na moko, sont pas makila. Au nom puissant de Jésus, na lento yandak na yo. Alléluia, sont pas makila na mbetu na yo, na mbetu abana, tous sont pas makila na toilette partout na ndak mobimba. Le sang de Jésus, makila Yesu telema. Au nom puissant de Jésus, Père, to belel mu panga na yo. Ya beta maboko, beta maboko, beta maboko. Alobaki na Ezekiel ke mwana mutu beta maboko. Mu panga eza moko. Siko beta maboko peut se multiplier, c'est ça l'esprit. Beta maboko mupanga nzambe ezala sans pitié contre bayine nanga, bayine ya bana nanga, bayine ya dibala nanga, bayine ya ministère nanga, bayine ya vie nanga. Mupanga na yo papa se multiplier comme mupanga belé contre banchor dans sa famille, contre banchor dans sa quartier, contre banchor dans sa ya balabala au nom sang de Jésus. Mupanga sans pitié, et comme toi le baquet Ezekiel qui déclarait le Alléluia, mon papa Nzambe. Eh papa, yo te muto le bake, mon côté à quoi trouble pongi la biso pongi à mon côté ça la trouble, mon panga wana pe na femme de nuit, mon panga wana na mari de nuit, mon panga wana na ba non se vaya kana ba ndoto mabe, mon panga na yo. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Papa, merci. Merci pour la grâce accordée. Bisona pourquoi aller le tokutana. Ya ko zanga kate pourquoi nyonso ya kete to bonde. Merci Seigneur pour la grâce accordée biso. Et tout sangana. Papa te biete yo kel biso. Papa et te dit que au quotidien de la vision armée céleste et protéger vision contre puissance non sur la ténèbre. Pour y a moko la moko que zaya kinya. C'est le profond sommeil a moko la moko na maboko la yo. Papa Tikete Seigneur profond sommeil nabiso o visiter moko la moko o lever la biso na profond sommeil nabiso tola la tête le kola pagan. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers toi, qui te donne tout ce dont tu as besoin. Et pour la vie et pour la piété. Yo oto sambelina yo banda qui combat la bika le boko l'ensemble au nom de Jésus. Cancer wana et dis-moi au nom de Jésus. Maladie wana quelque soit combo nango et dis-moi au nom de Jésus. Que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre te localise ce soir, te localise tes difficultés, tes problèmes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et le boko dans Zambé fini kabino. Alléluia. Zambé n'a protégé bino contre puissance non sur ténèbres. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons. Il est là. Il est avec nous. Et dès qu'on a yaka pourquoi nyonso tombo la combo dans un topeli sa moto do le bate que o moto pela alors pas qu'il a des sécurités que o moto pela non alors dit que yo moko se déclarer que na peli su moto. Alléluia, on peli su moto na katanda kuna yo et to vivre des grands changements na bongo na biso tumba misala nyonso ya diable tumba misala nyonso ya bandok et tumba bilembo ma benyo c'est la na nzoto ezala na makila ezala na bana ya oh Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Il est le roi des rois, et Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, et Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Bien maintenant le Seigneur 2 à 3 minutes pour nous communiquer na biso. Yangondi to kutanaka pokwa nyonso to bondela nzambe oyo to luka nzambe na 2023 oyo ya changer salaka ba programme yomoko ya prière bo la mukaka butu yomoko yaka kokota na yalisanga kutu yangonde kutu mutu ezali ke tanto sanganaka ya yo ya babutu wana tamususu nzamba yo kiyote me yalisanga alobike wana kutu asopaka kutu bénédiction na ye sans kotala tanga wana na psaume 133 verset 1 tina 3 yaka pourquoi nyonso nyango 21h heure ya Bruxelles heure ya Paris tongo
Tongo ezali nangonga 6h kobanda lundi ti vendredi samedi na dimanche vanande ezaka 5h30 invité pe bande konsusu soki ke nano s'abonner te ndeko nanga nini ezali kozela ke yo s'abonner à YouTube azola tsanga yo ndeko nanga olandaka me oza s'abonner te ndenge nini boze belé na nombo na bino YouTube akomela nga tala boy bakotaka me ba s'abonner te vous abonnez na bino pour soutenir œuvre au partager vous commenter commentaire na bino ezala na langue oyo moneke zana facilité mais il y a direct boité mais na se awa place moko ba commentaire na se wana loba tali loba moko kumisa tanzambe ata kuposo zana ngwa na nzambe na nga sunga nga na bo na sur le plan spirituel et que na monde d'esprit et que koluka solution na yo bien aimé dans le Seigneur. Bo like tant so ndenge banda to bandina no like kite like na yo ndekolanga bo invité bande konsusu baya ya ko rejoindre biso ndekolanga yango dimanche nyonso nangonga 17h wana nde to kutanaka na enseignement biblique kozangate ndekolanga kozangate bien aimé dans le Seigneur na rubrique aonase okuta ba coordonnées na biso ce qui aux pour ça ya lisungi to kosunga yo spirituellement ndeko na ngai pe na sewana courage pe na finance na yo ke osunga misala na nzambe pe asunga yo ndeko na nga eza volontaire bokomona na tiaka toujours des Corinthiens chapitre 9 verset 7 ke muto apesa ndenge motema na elingi PayPal pe ezali wana ndeko na nga tant komi wana tokomi na suka tokutani susu mukola lobi dans une autre prière agressive, dans une autre prière puissante du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur. Butu malamu na mutu nyonso. Amen, 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 amen.